Nateka libolo. Olobi? Nateka libolo. Ozala na papa na mama na ndako comment oteka libolo poani? Ba déviation na âge de 7 ans. Yango pesa ko posa? Yango pesa kanda nateka libolo. Ba déviation ko oyoka na ndenge ni. Na oka passe. Obi? Na oka passe. Siko komosa kopa kindumba. Ebisa biso ezala na ndenge. Kopa kindumba eza passe makasi. Na ndenge. Mtumsu alikata munene banda ki osiba yo olembi Obi mtumsu nini banda ki osiba alikata munene olembi mosani kanika mutema pozwa mbongo esunga yo wana shwate mtumsu ndeni betela biso no toyoka pasi nango bon sona kina nzela na telemi mbala sepe nanga benginga toyokani toluki place tosali kosala nini tosibani toluke place tosibani apesinga mbongo nanga yakenga mpe natikali bambongo yango ezala bacombien passage yango ozota 10 000 wakumoko kumo 10 000 wana ezala poso avec préservateur na prudence ok bongo nui ezala combien nui so opesinga ta $20 40 000 tolali yo lingaka ya minene to ya mike osala bakope na bon nga ndeti nga na préférateur ya mikie mais oyebaka kosiba elo eza na moke moyenne mais oyebaka kosiba bien bo ya minene te poani bon mutu na mutakala ndenge na ye ndeti nga na préférateur elo eza moke mais mobala siba makasi asibanga bien na okasantima expliquez biso bali bandumbe ebele bayibaka banoko balara azobeta boye maboko na porte monnaie yo po beta yango te nga sala yango te mais bato misu basala yango mutu na mutu wana ndenge na ye nga siko na misana don trop de maboko te kuna moko sibanga moko to no sise donc mama mka ebele moko osala non ndi betela biso no moko sibanga na cheboye na cheboye moko sibanga kuna koto moko temi no sise wana kuna so asisi ka bongo mususu so amati so mususu asisi ka bongo donc bon bosenga ba combien partout bongo opesanga pe msu $80 $80 $70 obota na mwana moko papa mwana nazali azali na me tokabwana lelo o mwana zo mbali to mwasi lelo mwana peso alandi lokula mama ezelenge eza bien te ya yo zo mona kindumba zo mona peso alandi lokula na kitoko dio ba sentiment no zo yo yepa yo kangote msunga no sa kindumba ne sengote ba réalité vie donc on ne sait jamais betela biso ba réalité o e pour ça yo vraiment par que divergence na seta o e pour ça vraiment o koma numba le bon mama biso abota biso to na papa biso ba yo boya na libale yo kufa ndi mama biso azwaka mbali mususu mbali ana bomana biso ebandaka osimba te po mama biso ando bima ando ke oluka mbali ana na biso ebandaka osimba te surtout nga ando linganga te moko ko beta nga na momo singa siko na ndo ko bonte na ndo kima mingi bandako msu mombe mso kimi bon mombe mso azuyo asibio atikio donc ba mambo ebele kamone pesa nga kanda na kepo ozwa zemi mpe na zwaki mbali pe azama longa te yo moni pusanga na sala ka ba fio mbala mona na sibinga penga mbongo esunga ngai siku en soi souci na wezala ni no continue kana kopo bon souci na ngezali na tika mais amona na mbala malunga te po mbeli nyonso ya lelo bakoma bon bisco lelo so nzamba suinga na zwi mutu nga bien okipe nga ozo soina nga so mwana nga no tika donc kindumba si je comprends ça là en eza via manque kozanga ndezo sala la chose mo mutu mo ya calme alobi non comprendre nani tabita wana mwasi kitoko nazwa na chaye moral na se otika ko pa kindumba no tika bino bozaka be mutazwa achona ndako komi kuna okomusibisa na ndako na ye no tika ozasien lelo oyo na via libanda wana batrakaseri ni bokutana nango batrakaseri tokutana nango okukutana basoda na butu babotoli mbongo basibio babotoli nyonso olobi okukutana basoda babotoli mbongo basibio okukutana bayanke babotoli mbongo basibio donc ba mambo zaka ebele
mutu musu po boyoka ni bokena ndako na kuna sibi abeto ya bengani yo donc via balabala ezaka passe bokena e butu apeso elote abeto ya bengani yo tabita tanga nga Emela Diamba. Ok. Ramadan. Ok. Caillou. Ok. Bombe. Ok. Cash. Ok. Caillou nini? Caillou zani. Tala rabwe Caillou zani. Epeka nous parmi ba drogue lobi. Et ça la raonde ni so million. Epe ça palpite moi ma bé. Oh, palpite nini expliquer ngano. Palpite nini expliquer ngano. Hein? Expliquer bat bali ngabayo ko palpite nini. Epe ça kuiti toni. Hein? Et ça la raonde. Bon. Nga peut comprendre que ça la bien moko. Na mesa na siko epesa mbongo epesa pe linaka okosenga pe mutu boye akabelo pe mbongo ebele songo kendo saba passage na omelaka pe biloko wana na bayambi mi tramadol poko saba passage omelaka tramadol pone omelaka tramadol pone pona o capacité pasi ani na sali bumu so pasi yoka na sali bumu pone keso mutu asa mouvement ya nini abaloba vérité mouvement ya nini mouvement nini kende basibanaka ekotuta ana nino na matrice esalinga pasi yango namela tramadol donc so omeli tramadol oyoka su pasi te osambelaka na banda osambela me na tika lelo so bayeli na bible na capote opona nini napona capote na bible na capote opona nini napona capote opona capote pona pona mesa nango oboyi nzambe te nzambe totya ye lisu te otya nzambe lisu te po nini tokomazelaka liwa donc yo yebi nzambe te yo yebi nzambe te nayebi su nzambe te donc osambelaka te nasambela nanga lisu te depuis kutu na banda osa papa nga mama na bakabona nga aza biba 6 mois ok mama satikanga asundula alikuwa libanga na matadi ndi papa biso azwanga andi obokola pa biso pa asoda nabokwami kuna donc oza mwana matadi na mwa matadi ok continue lisoni nabokwami kuna ndofa napata sempo mbata sempo asibanga ye obi mbata sempo asibanga asiba onde libetela biso ezalaki na ndenge nini yaya ando ofanda na kisenso kisenso ando oketekala na matete bikanga ye ando otikala na mbata sempo ando otianga misapi ando isana luba te so na esipa tatina obingana ando otiwa misapi wana ozala na age nini nazala na ba 12 ans yo pe banda otiwa misapi na 12 ans no banda oyoka na ndenge nando trouver un cas normal banda oyoka sentiment moko te eloko moko te banda omona oka normal nando trouver un cas normal banda oyebisa tantine nando esiti mpo esanga so na esi tantine aobingananga na te mpe tantine so azala brutal so na mina yebisi ondimina ata ondimina mobali ne yo na bomba eya okoma siko ndeni mpo afungola direct na akotisa kasi nde ando okotanga kaka misapi bongo ya ju mosu nde ayebisi ngai ke tosala me koyesa tantine te so esi tantine bino na oboma osala nini tosibana asibanga ne te boye mpe na obanga mpe soki eza te so na bino aboya baobingananga na akoma faze nde na ntimaka tokoti mpe ya chambre alongi nga bilamba alongi bilamba afibisi nga na likata na ye olobi afibisi nga likata na ye apres alongi nga bilamba alongi bilamba azwi wili ya mafuta mwasi na ye apakoi na likata na ye akoti nga ye oyoka nini naoka pasi donc yenda divergeaka osenyaka te to ndenge makile ebimanga et après ça elekaka siko ndenge nini ozalaka wana to ya kokima nayaki ofanda anda osanga ngo mete fois nakoka so obomba te nde naesamba naesala tantine na biso ya na esi tese biso alobi yo nga kosimbani makambo kobengana nanga na ndako te abengani nga na ndako siko ere abengani na ndako makambo ebandi siko naomifaze naomotelenga na kolala balibanda nde nakaozwa zemi natyaka ozemi kwa mwana azala na nchini bozalaka ti lelo tokabona naza zima 3 mois voilà yebisa biso nani abendaka oyo na coin mpo bandoteka nalakisaka totelemaka na coin oyo mpo to bandotekisa oyo okoma sikoyo ndumba ya balabala ndenge
nga mutalasa oteka libolo tinga moko. Ah Seigneur Jésus Christ olobi mutalasa oteka libolo tinga moko. esprit ani utila rona ndeni kasi na yo bota souffrance mutokipe mwana nga zate papa mwana nga kimaka famille ya papa biso pe ka don bongo mutazo nga charge ya zate ndina zo mwana nga na kitika pa kuku abota papa biso na moni loko osala te ndina ndo oteka libolo nga mona fandika binzambi mutosunga nga tina na mutosunga tina na mutuna okisenga tina na mutuna olela te na ndo oteka libolo boko ta famille ya maman luka ata mutu moko te famille ya mama biso na ebiti na ebita famille ya papa boko ta famille ya papa kenda ata oyebisa bango te famille ya papa biso ta na ebisi mutu bango baza nde babotami nde basokipana premier jour oyo banda okenda oteka